15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Boye bola muna bino banso bande ko 15 minutes ya masano pe bandele aposto ela muna bino banso boye boso katango nyonso liba ko malamu ya ko anda basango na biso na nzela 15 minutes ya masano e ko banda bongo kopesa mela bino sikana lisungi ya ngenge sport e bongo pone edition na biso moko malo bande ko balandi to ko ba bongo mambi matali ba leopard dame ya RDC o ba bembuki bongo tongo ya lelo poya Benin kuna na Cotonou pa iwapi ba kokende kondongwana pe to kosukisa bongo na mikakatone e komi bongo na stade Kasha la Bonzola kuna na province orientale na ville ya Mbujimai. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Bongo to fonga la basango na biso moko mole bande ko 15 minutes masano pona ko talisa bino ete 15e édition ya Coupe d'Afrique ya lenge basi banso ya bikolo banso ya Afrika et lenge la mi bongo po ambula mozali ko ya omboka Maroc topé Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024 ndena tina wana ba éliminatoire po ya kozwa bongo nzela na mami matali misano eye ekobeta bongo mboka Maroc e bandaki bongo ko banda le 20 septembre 2023 pe yango ekosuka bongo kino le 5 décembre 2023 et senge ko eba ete etenia yambo ebeta maki ko banda le 20 kino le 22 septembre 2023 po ngamba biso RDC senge ko eba ete bilenge basi topé basani basi ya RDC bandongwana ki bongo na bayi Benin o mokoma mitano ya poso moleki kasi yamboto ko makuna bo landana no na bilili lolenge nini bilenge babali topé ba leopard monsieur ba pesa ki bongo bo kasi pe opikiliki na basani ya basi topé ba leopard dame manso wana mapesa melbino bongo na bilili eye apesa bino bonne chance na match na mina qualification ba mi balé o c'est important bo bundela ka drapeau mboka force na bino nyoso ba mama na biso to na sima na bino bolanda lokolo ya biso ba mibali o to sali na Kinshasa awa j'espère epesi bino pe force et tozo compter na bino et nzamba zala na bino apesa bino makasi et que victoire ezala na ngam na biso. Donc le match face au Bénin, beaucoup de courage, force et ramenez-nous la victoire, on en a besoin. Salut Léopard Dame, je vous souhaite le meilleur pour ce match. Donnez tout et on va voir ça. Bonne chance. Alors pour les Léopards Dames, je vous souhaite un très gros match et de montrer qui on est et puis de gagner ce match. Voilà. Message nanga eza pour encouragement. Il y a bafi na biso ba kebeta éliminatoire ya CAN. Je pense ba obeta le 22. To soutenir bango, ba bunda, ba muyema yo pona nation na biso. Na yebi ke les Cabiens va se qualifier pour la CAN. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. O moko mitano ya poso moleki topé vendredi 22 septembre 2023 ba leopard dame ya RDC balonga ki bongo na mingete mibale na moko ba Benin ezala ki bongo na etando ya stade de Martyr manso wana na compte ya éliminatoire ya CAN Maroc 2024 manso wana mapesa melbino bongo na bilili et du Benin qui va donner le coup d'envoi. C'est parti pour ce match. Là, mais derrière, pas il y a pour longtemps. la oui, c'est bien. Belle récupération. Qui avec cette attaque dangereuse, Kipoy dans la surface qui enchaîne. La main ferme de la gardienne Diane Fideli Ngoy. Alors il voit cette action de Ruth Kipoy. Exact. La passe décassage de l'autre côté en difficulté. Elle arrive quand même à trouver Kipoy. Ruth Kipoy, le centre de Ruth pour sa coéquipier. Attention avec cette tête loupée. L'action est peut-être là pour la RDC d'ouvrir la marque. L'ouverture du score pour la RDC suite à cette boucle défensive. Elle a suivi l'action, la défenseuse n'a pas pu... Oui, pour Marlène Cassage. Qui va rallonger la passe interceptée par Marguerite. Et cette attaque dangereuse qui modifie donc la trajectoire. Le but égalisateur est là pour l'équipe nationale féminine du Bénin. Un but partout ici au stade des Martyrs entre la RDC et le Bénin. Un but marqué par l'attaquante Yolande. Ah, j'aime ce qu'elle fait. Elle reste vraiment vigilante sur cette action-là. Elle sait exactement ce qu'il faudrait faire.
Elle ne se précipite pas, elle voit le gardien venir. Et derrière ce petit ballon à Fideline Goy, il y a quand même aussi cette petite orientation. Kapinga a déjà et derrière la trajectoire de cette balle. Ouais, exactement, elle modifie complètement la trajectoire. Et derrière, elle ne peut que le toucher en finesse. Ce ballon, un bon ballon. Kaba, attention avec ces tacles, c'est bien fait. Kaba qui insiste. Il y a 3 joueuses qui sont dans cette surface. Le centre des Kaba qui réclame une main dans cette surface. Regardez, on revoit cette action. Regardez tout de suite avec ce pied gauche en retrait. Il y a de la présence. Il y a Ritskipo, il y a également Fouamba, il y a Pambali. Mais elle fait le choix de chercher son bon pied. Regardez, très bon geste technique. Directement avec le pied gauche, on cherche en retrait. Mais elle sait trop. C'est envoyé encore une fois par Ngoy Kanyanya. Amorti de la poitrine, c'est bien protégé de la part des Marlène Cassage. Ça a l'équilibre. Peut vite jouer pour Ritskipoy. Ritski accélère. Le centre de Ritskipoy. Oh là là, quel travail, c'est le deuxième but. Kaba Naomi, bien trouvé par Ritskipoy. Quelle belle combinaison. 2 pour la RDC, 1 pour le Bénin. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, Kipoy. Accélération, pénétration dans la surface, réparation. Et tout de suite ce petit ballon en direction de Kaba. Sur cette action-là, on retrouve des attaquantes qui se connaissent à Galatasaray et qui savent se trouver. Et je le disais, on pouvait que se trouver dans cette surface réparation si on tentait ces gestes, cette accélération, ce mouvement. Regardez, il y a cette pénétration dans la surface réparation et tout de suite cette présence des Kaba pour venir surprendre la défense. C'est bien fait, regardez, elle prend l'information. Cette fois-ci, c'est dans le bon timing. Elle était là pour venir couper la trajectoire de ce ballon Kaba et permettre à la RDC de passer devant à nouveau. Ah, qui c'est bien fait dans le... 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Lokola momesa no conférence de presse après match Salema Kibongo Simailonga eye et PSMela Kibongo Bayi Congo démocratique nde nzela abilili et bozibongo conférence de presse après match Lengenini et les Kaki. J'ose croire que les dames ont joué sous pression à la maison et à l'extérieur ils essaieront de faire mieux. Il y a aussi un autre aspect et n'ont pas pu récupérer et en ce qui concerne la régénération ça n'a pas été fait totalement. Ça aussi c'est un autre aspect. C'est ça qui a posé des problèmes au niveau de la finition. Merci. Ce que nous promettons d'abord pour la phase retour, c'est d'aller faire le nécessaire parce que d'ailleurs à l'extérieur, nous jouerons sans pression. Alors, je pense que les filles vont s'exprimer totalement, ouvertement et ça va amener à ce que nous puissions faire un bon résultat et passer ces caps. C'est sûr que nous passerons ces caps. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ma sélection. La sélection, je l'ai faite, comme j'avais dit l'autre fois, c'est de manière rigoureuse pour avoir cette sélection. Il n'y a pas à éviter les joueuses locales, éviter qu'il y ait jonction avec les autres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, ça fait que si nous avons aligné une équipe avec la grande partie des joueuses qui évoluent à l'extérieur, c'est par rapport aussi à leur forme du moment. Ok. Problème temps là, c'est l'échappatoire, on ne peut pas parler de temps ici. De toutes les façons, vous dites qu'il n'y a pas eu des enchaînements, il y a eu de bons enchaînements, malheureusement, nous n'avons pas été réalistes, on n'a pas pu concrétiser ça. Il y avait des phases de jeu, il y en a eu énormément. D'ailleurs, c'est ce qui a fait un peu la beauté de ces matchs. Ces matchs, malgré l'adversaire a cherché à s'accrocher, les filles, il y a eu des bonnes phases de jeu, bien que nous n'avons pas été réalistes. Merci. D'abord, en ce qui concerne le jeu était là. Le jeu était très clair. Il y avait un bon jeu. En ce qui concerne le fait qu'il y a eu certains joueurs qui se sont comportés de manière individuelle, c'est tout à fait normal. Ça dépend à quel niveau on récupère les ballons. Quand on récupère les ballons vers la surface de l'adversaire, je vois très mal pourquoi on ne peut pas garder ces ballons-là. S'il y en a qui ne viennent pas à côté pour qu'on puisse combiner une étude individuelle, les deux font le jeu. Il y a la collectivité, il y a aussi l'individuel. L'individuel n'est pas à exclure. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a certains joueurs avec des qualités techniques individuelles valorisent leur équipe. 15 minutes à Massal.
jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Toti kaka na mbi batali ba Léopard Dame ya RDC bande konda 15 minutes masano pona kotali sabino manso na mambi matali bongo ba éliminatoire ya 15e édition ya Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024 single koyeba ete ezali kobeta mabongo na biteni babale ndakisa manche retour pe manche aller eteni ya yambo ebeta maki bongo kobanda le 20 kino le 22 septembre 2023. Libye a déclaré ki bongo forfait pour na mikakatano ekomela ki bango na nzela ya ba inondation nde alanda maki bongo na Soudan pe Sao Tomé Principe oyo basenga ki pe lisusu forfait. Pour na manso matika le sengeli koyeba ete bikolo zomi na sambo tope 17 nations nde ba participa ki bongo na premier tour ya ba éliminatoire eye ya CAN Maroc 2024 ya bilenge basi ndakisa. Burundi na Ethiopie bakabwana ki na mungete moko na moto na moto. Gabon akoya ki bongo liboso ya Botswana na mungete moko na minei. RDC alonga ki bongo Benin na mingete mibale na moko. République Centrafrique akoya ki bongo liboso ya Mali na mungete moko na sambo. Tunisie alonga ki bongo Niger na mingete sambo. Djibouti akoya ki bongo liboso ya Togo na mingete sambo. Côte d'Ivoire alonga ki bongo Tanzanie na mingete babale. Sénégal na Mozambique bakabwana ki bongo na mungete moko na moto na moto. Liberia akoya ki bongo liboso ya Cap Vert na mingete misato. Cameroun alonga ki Kenya na mungete moko. Eswatini alonga ki bongo Burkina Faso na mingete mibale na misato. Rwanda akoya ki bongo liboso ya Ghana na mingete sambo. Uganda akoya ki bongo liboso ya Algérie na mungete moko na mibale. Égypte alonga ki Soudan na mingete minei. Gambie na Namibie bakabwana ki bongo na mingete mibale na misato. Pe Guinée alonga ki bongo Mauritanie na mingete mwambe. Ndepo akosukisa Guinée Bissau akoya ki bongo liboso ya Congo Brazzaville na mungete moko. Nde wana ezali bongo ba match banso ebetama ki bongo pour na premier tour ya ba éliminatoire ya CAN Maroc 2024. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Kaka na mbi matali ba Léopard Dame ya RDC bande komanda 15 minutes masano sengeli koyeba ete kaka na tongo ya mukomo lelo yambo ya poso etozali tope lundi 25 septembre 2023 ba Léopard Dame ya RDC batiki bongo ngwa mukondi Kinshasa na nzela ya aéroport ya Njili kwa kokende bongo na mboka Benin kuna na ville ya Cotonou bipai wapi bakondongwana pona manche retour ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024 sengeli koyeba ete beaucoup tani pona manche retour et elengela mi bongo po mukomo mibale ya poso etozali tope mardi 26 septembre 2023 sengeli koyeba ete pour mukwa ba Léopard Dame ya RDC balonga ki bongo ba Benin na mingete mibale na moko sika pour mukoma mibale tope pour akosukisa bongo premier tour ya éliminatoire eye ekozala bongo lolenge nini tokoyeba ngo bongo o mukoma lo pe bokozaba te amanso na édition na biso ya 15 minutes masano mozali koya lokola o mo mesano 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Toti kasika ba Léopard Dame ya RDC bande konda 15 minutes masano kasi tokotika la kaka na batali bongo lisano ya ndembo pona kotali sabino ete na province orientale kuna ville ya Mbujimai mikakatano ezokotali sa mingi ezokotali sa mingi na stade ya Kashala Bonzola tokoloba mingi te kasi ba Mbujimai bango moko babeta kikelelo ya bakonzi ya mboka batalela bango mambi matali bongo stade ya Kashala Bonzola oyo ezali bongo na mwa mikakatano ebele oyo ezoko permettre pe lisusu te na babeti ndembo bakwa bongo kobeta lisano ya ndembo na etando wana badeta ya manso napesa melbino bongo na bilili euti bongo uta province orientale na ville ya Mbujimai. Bonjour à tous, naza na stade na biso ya Mbujimai. Hein? Bon, eza ville ya province ya Kasai oriental bino moko bota la terrain abandi ke bozo mona terrain eza ya kufwa bon moi Kasanja azalaki mabe oui ngana ndimaka azalaki mabe mais au moins il a fait quelque chose, oui il a fait ça dans la stade, c'est un bijou bakiti eza presque bolandango ndenge eza bakiti eza presque partout donc stade mobimba on a ndenge ezali wana bakiti eza presque partout mais RDG c'est baby gouverneur Papa Mathias Machabich mais moko pe bosalaka musalati ministre oyo ya Mbujimai ministre aza wapi
ministre ya sport. Donc tu es là, tu ne fais rien. Donc dengue championnat zo bandaboe, nambushima championnat et kobeta mate parce que terrain ici baby, terrain za yakokufwa. Balobi ke awa na dépôt. Eza na RDG mususu ya sika. Na ba panneau publicitaire électrique o ya ba bande de filance ya sika. Bazana ba ni ba pot biloko nyonso ya sika. Na ba kiti mususu pe ya sika. Mais Evandi, ministre ya sport, a osale lorote, gouverneur, a osale lorote. Ah, bon, nyonso kaka fachia ko sale la bino. Nyonso kaka fachia ya. Ah, na shabam. Nanga iko enu ne nunka yenu. Nani lo kunu nangila kwenu. Tangila itere, amona. Moi championnat ka kutuika RDG mubola tangila. Yo sumbi sunsuka. Kwa na chemushi amona. On courait tout est pour oriental. Ça fait mal. Un bijou pareil, nous nous mettons là où Nyanguka, et puis, est-ce que c'est comment au juste? Tout l'ombagne, moi on a Kasai. Nous ne pouvons pas nous voter pour Kasai. Quand on a tout nous voter tout. Parce que tout le monde a ndundu kakutu ikamu Kasai. Nous vous êtes des diaspora, nous n'avons pas nous l'allons climatiser. Vous voulez venir ici pour que tu nous soungoules. Quand toi qu'on nous soungoules, tu soungoules là-bas, même là où vous êtes, vous pouvez aussi cotiser. Nous avons un nimbo, kabeya machabi. Atu jina ou ngoa asa koko kasai. To anu fumu alo yenza bionse. Anu fachi alo yenza bionse. Fachi wetu. Wawe ohebo. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. 15 minutes amasana mkwalo bande kwande pesa mela kibino bongo na lisungi ya Ngenge Sport. Ndena nzela ya Ngenge Sport boko banda ko zame ko nyonso azanani. Azanani ya lelo tambi ko abino coordonnateur pe directeur ya 15 minutes amasana na kombo ya mwa mboka ndeko Jerry Angengba a Gwame. Elongo na yende to ko sukisa bongo edition na biso mukoma lelo pe yenda ko pe so moi pole na mema tali bongo li solo ya Ngenge Sport na 15 minutes ya masana. Boni naloba Christian à la demande générale bazolinga pomoni ezakaka ya mama Ngenge Ngenga 15 minutes à masana mangu pemo wapi na bike à la demande générale kalate déjà musala kitoko Christian na osala kalate to zonga ko balola bako basino deka bayebi botikate 15 minutes oyo boko lembango Nangenge 15 minutes pour lembango. Walai 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Na lolenge e bande kwanda 15 minutes masana tiki bunga edition na bisa moko leo na isungi ya Ngenge Sport na bagatanga nyonso yote. Sayo ngote matanga tukuta na Angela ya 15 minutes ya masana. Ya solo kina nko nzambo kata bota bino. Ezala ki bongo abino ndeko Christian Balinda pona compte ya 15 minutes ya masana. Ndeto kutani mbala ya sima.